Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masia mwana Nzambe na bomoi. Ngai Mama Deline nalingi na partager Bible na bandeko nyonso o bozolanda ngai. D'habitude boyebi ngai napesaka mingi ba révélation, ba vision, ba témoignage, mais lelo na makambo mususu ya ndenge mususu po Nzambe aza tellement malamu oyo tokoki ko imaginer te lolenge nini Nzambe azali. Yango bandeko na ngai na ngonga oyo na ye na tongo ya lelo. Na tongo ya lelo na ye kosolola na bino na makambo oyo etali mboka na biso Congo, mais na Bible siko. Na Bible oyo ya mwana Vuluzi Kimbangu alobaki na nzela ya Bible oyo bo garder yango bien, bo tangaka yango nyonso. Po na nzela na yango nde bokanga mutu oyo ayibaki yango. Bokanga moyibi pardon eloko oye ayibaki. Abi na nzela ya Bible bokanga moyibi eloko oye ayibaki. Donc nge lobake Vuluzi Kimbangu a comprenaki déjà. Ayebaki ke Bible oyo eza ya biso. Histoire ya Bible eza ya biso. Mais lokola tozaki na maturité te, tozaki na mayele te, tozaki na eloko moko te oyo façon nini doki amonaki ata na bandi koganga banda tongo tipo kwa lobi ti butu. Nayebisa bandeko na ngai ke Bible oyo eza ya biso. Mutu moko te batu bako comprendre ngai te. Po na moma oyo bana Congo baza nanu mayele te. Baza nanu mayele te, baza nanu na maturité te. Maturité spirituelle eza nanu bango te. Yangwana Vuluzi Kimbangu alobaki ete moyibi botangaka Bible. So bozo tanga Bible bokanga moyibi neloko oye ayibaki. Bandeko na ngai ekomi temps ya Nzambe, temps oyo toza nango eza temps ya makasi. Eza temps vraiment ya Nzambe. Munguna Satana pe azotala amoni ke temps oyo ekomi temps vraiment ya Nzambe, atelemi makasi mpona koluka kodetruire biso bana Nzambe. Mais Nzambe pe alobaki na ngai abi ilokola ye atelemi nga pe na mfanda te, mpona bano anga nga pe na telemi. Nzambe alobaki na ngai ndengwana. Donc Nzambe na biso pe aza ya kotelema. Yango moni biso ba oyo tokomokoma na maturité spirituelle. Tokomokoma na maturité spirituelle, eloko o Nzambe azolinga biso tokoma nango eza maturité spirituelle. Poso tokomi na maturité spirituelle oyo nyonso etikali ekopesamela biso peuple Congo. Ekopesamela biso so tokomi na maturité spirituelle. Batu boloba na nga ke Mama Deline, Nzambe aza ya bikolo nyonso, Nzambe aza ya batu nyonso, ya bikolo nyonso. Mais eloko na koyebisa bino bandeko na nga, oui, Nzambe aza ya bikolo nyonso. Soki lokola toyebi te Nzambe aza ya bikolo nyonso, ndeti nga Mama Deline boy, Nzambe aloba na nga lobike sepelaka ndenge obotama congolaise, sepelaka ndenge obotama na Congo, pe sepelaka ndenge obotama nekolo na yo manyanga. Sepelaka po ngam na tiaki yo nekolo wana banyanga. Sepelaka kolobaka te ko banyanga ba bandoki, banyanga ba bandoki, koloba bongo te po ekolo nyonso kindoki ezali. Ekolo nyonso kindoki ezali. Yo sepelaka kumisaka nga ndenge obotama congolaise, kumisaka nga ndenge obotama munyanga. Ok, Nzambe azwa lokumu mpona ngo.
yango wana lokola nzambe alobaki tokuminga nakumisaka ye lokola naza congolaise nakumisaka ye so na otikalaka na kokumisa nzambe merci mpo na botama congolaise mpo na botama congolaise nalobelaki congolaise yango te fo nalobelaki congolaise yango nalobela mboka na nga nalobela yango isagi mpe nalobela mpe soki na comprendre makambo bamanyanga nalobela yango mpe nakolobela yango mpo eza mboka na nga eza esika nga na wuti mpe tribu d'origine na nga eza bamanyanga isagi nalobela yango mpe naolobela yango eza mabe te ozomona okokumisa nzambe kaka teke nzambe napesi yo merci mpo na journal lelo oui okumisi nzambe merci mpo na journal lelo mais tatola mpe journal yango eloko ni eleki nzambe merci mpo topesaki nga oyo naliaki namelaki nzambe merci mpo topesaki nga makasi nabimaki mpe nazongi nzambe merci c'est ça yango wana le nzambe alobi ke napesaka ye merci mpo na botama congolaise yango wana ngai mama Deline nalobi te donc merci na nga nazopesa nzambe mpo na botama congolaise funa landela makambo ya Congo funa tala po ye moko pa lobaki na ngai ke le ozobondela wana na 2006 nga nayebaki na ngai te ke babondela mpo na mboka nayebaki na nga priere wana te en tout cas na église mpe na bandaki kokendelea wana natikala koyoka na nga te ko tobondela mpo na mboka na biso Congo natikala na koyoka te me nzambe ekoloba na nga ke soki ozobondela tiaka Congo na priere po eza mboka na yo mpo okozonga Congo ozomona do yango wana eza ke nzambe lere azoloba na nga mpo na Congo nga misu na nga mpe funa tala mpe Congo yango funa tala mpe pe yango oyo nzambe atiaki ngai alobi te sepelaka mpo obotama na mboka wana ifo natalaka yango makambo nini ezoleka na mboka yango na physiquement boye makambo yango nini ezoleka eloko nini ezosalama kuna ya malamu nini ya mabemi nini misu na nga eza na Congo misu na nga eza na Congo mpo nzambe abe nakumisaka ye mpo naza congolaise sikoyo na kotanga nini babienfe nini mpo na Congo yango wana nazokumisa ye nzambe merci mpo topesa biso na Congo bacoltan merci mpo topesa biso or merci mpo topesa biso uranium merci mpo topesa biso banzete kitoko merci mpo topesa biso mabele kitoko merci mpo topesa biso moi kitoko merci mpo topesa biso baplante ya kitoko oyo eza ke ezopesa santé kitoko merci mpo topesa biso nini susu eza ebele soki tobandi kotanga oyo nzambe apesa biso na Congo wana bandeko nakozanga eloko akumisa nzambe te mpo na mboka na nga Congo lera bina akumisaka ye mpo na Congo nakokumisa ye mpo na mboka Congo nde na botama congolaise nakokumisa yango nzambe nakotanga babienfe na ye oyo asala mpo na mboka Congo na otanga yango lokola nayebi yango na otanga yango eza lisumu te ndeko na nga nga nazolobela nga me yo ozolanda ngai monaka teke eza mama Deline nazoloba nga eza lokola témoignage pe exhortation oyo nga nazosala na ntongo ya lelo mpona bandeko nyonso oyo bozolanda nga surtout bacongolaise mpo nazoloba na monoko na biso oyo eza monoko ya lingala yango nazoloba bandeko na nga nazolobela ngai me oyo eza lokola témoignage na nga epuis nazo koexhorte yo exhortation oyo nga nazosala epai na yo pe monake en tout cas mama Deline soki Saint-Esprit a touché motema na yo pardon Saint-Esprit a touché motema no o comprendre ke makambo mama Deline azoloba en tout cas azoloba solo ngai pe lokola na botama congolaise tika ngai pe na banda kokumisa nzambe po ete na botama congolaise congolais na ntongo ya lelo na banda kokumisa nzambe yo okolanda message oyo na ntongo opamboli ye mpo na ntongo ya lelo ndenge obotama congolais
so olandongo mpe na 12 pambola ye po ete obotama congolais na pokwa nga nazolobela ntongo ya lelo mpo nazosala message oyo na ntongo emati ngai na motema bandeko na ngai na partage makambo oyo na bandeko na nga na peuple congolais na partage message oyo na bino emati ngai vraiment lokola emati ngai nazalaki kotanga na ngai bible na medite na ngai na ntongo awawa tozalaki leni awa 6h nasali priere na nga moke na 6h awa nde nabi nafongola bible na nga natanga nde nafongoli ka passage oyo nafongoli ka bible bongo nake kotombe awa na passage oyo nazali kutu nde nayebisa bino boye nzambe otala nga nayebi kutu te passage nini naza nango ngale nafongoli ka esika misu nange ekei nabandi kotanga place wana le nabandi kotanga nabi wawu oyo eza makambo na biso ya Congo omoni yango nakomi kokanga moyibi nga kutu si nakanga moyibi na eloko ayibaki bandeko na nga nakanga moyibi na eloko oyo ye ayibaki lokola nga nakangi moyibi na eloko oyo ayibaki yango omoni nga lokola naza na opportunité ya kopartage yango na bandeko nyonso oyo bolandaka nga pourquoi pas nakoki kosala yango na ntongo ya lelo pourquoi pas nakoki kosala yango le nazotanga yango nazomona wawu oyo eza biso Congo natombe totala ngo kaka nde naoloba na bino na etoyebake naza na Ezaïe me natala soki Ezaïe combien mpo nayebisa bino mpe ele yo esika ozali ofongola mpe bible na yo naokende nango molai te mpo nalingi te ekende molai makambo nazoba Saint Esprit asunga biso toza na Ezaïe 1 verset combien vous en a bon sample verset 21 tobandi na 21 awa de Ezaïe 1 verset 21 eza partage na biso ya tongo ya lelo partage na biso ya tongo ya lelo toza jour nini awa tozali dimanche gloire à Dieu toza dimanche donc nazo kotanga yango natangi nale nazo komedite yango nde na bina partage yango na bandeko bolanda nga yango moni nazo koloba na bino makambo oyo de Congo eza mboka na biso de le nzamba lobi na biso alobi na nga nzamba loba na bavoi nyonso bandeko na nga nzamba loba na bavoi nyonso biso moto yebi yango nzamba loba na bavoi nyonso lera azoloba na ngai boye na matoi nayoki ye na matoi na nga mele nga siko nakomi koloba na yo ozolanda ngai na audio oyo eza lokola ke nzamba azoloba na yo na ngonga oyo eza lokola ke nzamba azoloba na yo po ozoyoka na matoi na yo epi nzambe ya mpungutulendo ayebi ke yo ozoyoka audio oyo ayebi ke yo ozoyoka ngo asepeli alobi mwana na nga azwi implice pe na bomoi na ye na nzela ya mwana na nga Deline mwana na nga pe azwi implice na bomoi na ye azwi connaissance moko na bomoi na ye na nzela ya koyoka pe mwana na nga Adeline nzambe azwa lokumu mpo nango mpo nayebi te azokonte nga na makambo oyo bandeko na nga nayebisa bino ya solo nzambe azokonte nga na exhortation nazosala na ntongo ya lelo oyo nazopartage na bandeko nyonso boolanda nga nayebi te nzambe wana akonte ngai vraiment azwa lokumu mpo nango yango nabandaki koloba ke moyibi tozokanga ye na eloko oyo ye ayibaki yango bandeko na nga totangaka bible tocomprendre makambo ebele oyo okoki koimagine te tocomprendre yango na bible oyo po ekomi temps ya vérité ekomi temps peuple congolais akoma na maturité spirituelle en tout cas makambo ebele ezomatanga na loba na ntango oyo Saint Esprit asunga nga makambo ebele ezomatanga na loba don nanu kutu toke na biso na passage oyo te
o na bongisi po ete na partager na bino na toke nango te me makambo ezomatanga ebele me nayebi ete ekosunga yo oyo ozolanda ngai vraiment ekosunga yo. Nzambe asunga yo apesa yo temps pe motema ya kokita o continue kolanda audio oyo tina suka nango. En tout cas Saint-Esprit akosala quelque chose na bomoi na yo. Yango nazoloba nanu ke avant tokota na exhortation na biso oyo na passage biblique pardon o tokotanga yango nazokolendisa yo ndeko na nga oza congolais congolaise nazolendisa o opambolaka Nzambe po tobotama congolais. Pambolaka Nzambe ndeko na ngai kumisaka ye lolenga obotama congolais. Ba o pe babotama ba camerounais babotama ba français bakumisaka pe Nzambe nde babotama pe na bikolo wana po Nzambe nde mutatiaki mutu na mutu na ekolo na ye. Nzambe atiaki mutu na mutu na ekolo na ye yango mutu na mutu fo kumisaka Nzambe ndenge obotama na ekolo na yo. Kumisaka Nzambe po nango eza sija kokumisa Nzambe. Yango wana ngaso na bandi ko adore Nzambe en tout cas makambo yake bele po makambo ko adore ali. Ya kokumisa Nzambe ezali. Ozo mona ka mboka Kongo bi Nzambe zo lokumu kumama papa po na mboka Kongo. Kumama na yo kolo na bomoy. Ozo mona do yango wana bande ko na ngai nazo yebisa biso ke to pambola Nzambe po to botama ba Congolais Nzamba lobaki yango. Tokolobela Kongo nga mama Deline lokwa Nzamba lobaki na nga nakumisaka nzie po na botama congolaise yango wana misu na nge eza pe na Kongo. Misu na nge eza na Kongo likam na nge na bande koloba yango na zongi na makam na nde koloba. Misu na nge eza na Kongo po na mona makambo oyo ezoleka na Kongo ya malamu. Nazopambolila ngo Nzambe ti bongo te eza bongo bandeko nanga. Ya malamu nazopambolila ngo Nzambe. Nazoba Nzambo za malamu nde na ute koloba pona repete maloba te. Ya malamu nazopambolila ngo Nzambe. Siko misu na nga loko ezotala Kongo. Misu na nga ezotala Kongo. Bandeko nanga. Bongo siko ya mabe. Ya mabe o ezoleka na Kongo. Nakozaka Nzambe na pamboli yo pona mabe nyonso ezoleka na Kongo. Nakobondela kolela mana Nzambe liko na Kongo. Nakotalisa ye mabe o nazomona na Kongo. Nakotalisa yango. Ozomona. Nakotalisa Nzambe mabe oyo nazomona na Kongo wana nakotalisa ngo Nzambe. Nakoloba na Nzambe mabe nyonso nazomona na Kongo. Malgré nga naza musika ata nazomona te na misu boye. Le tozoyoka, tozomona na ba video, tozomona te, tozomona. Tokolela Nzambe pona mabe o ezosalama na Kongo. Tozomona lokola makamba bakuluna. Nalandaki documentaire moko awa ya makamba bakuluna na Kongo wana bandeko nanga naokaki somo. Ezaki ututana nga fona ke kolala documentaire ezaki tamula imena tali yango na kute nonka paraza na tala ki on naokaki somo. Siko makamba bongo le nga nazomona ona pays na nga Kongo o Nzamba loba na nga nakumisa ke po na botama na Kongo. Siko le nazomona makamba mabe o nazomona na pays wana no lelila Nzambe te funa lelila Nzambe. Nzambe mona bakuluna papa. Mona bakuluna papa bana oyo yo tiaki babotama na Kongo papa. Babotami na Kongo bana na biso, baleki na biso, babotami, tala lelo. Ndenge monguna satana abungisi bango. Abungisi bango bakuluna babungi nzela. Bakomi kokata batu ba machete o biso pepe Congolais tozaki bongo te. Ozomona wana sikoyo eza sujet ya kolela mana Nzambe, ko bondela pona mboka na biso Kongo. Ozo bondela pona bakuluna. Nzambe mona bakuluna. Mona bango. Longola besprit wana nyonso o ekoti kati na bakuluna. Longola esprit nyonso o ekoti kati na bakuluna.
longola esprit wana. Donc eza sujet ya kobondela nango. Po nazomona yango eza na mboka tia mboka na ngai, nazomona yango ifo na loba yango. Yango na bandeko oyo batu musu bazalaka bazaka kolobake o pepe mama Deline oyo ekomi nini kaka Congo bongo bamboka mususu pe bomo bamboka mususu. En tout cas bandeko na nga nzamba za na bino bato boloba makambo bongo. Mama Deline olingi koloba ka Congo bongo ba Côte d'Ivoire bongo ba Cameroun boy bandeko na nga soki na bina lobela Afrique na kotisi na bato wana. So na bina lobela Afrique po tokoloba na yebisaki bino na YouTube oyo nga Mama Deline na osa plisike na salaka. Na osa plisike na salaka monguna satana bato na eko esika bozali so bozo yoka nga. En tout cas nga kutu na yebi nzambe na nga. Boko kutana na nzambe na nga po nga Mama Deline na YouTube o na osala plus. Et puis na yebete nzamba mpungtulendo azana nga, nzamba mpungtulendo azana chaîne oyo. Ye moko akobate la chaîne oyo, ye moko pa bate la kango, baluka kokanga chaîne o na façon nyonso. Mais nzamba mpungtulendo loboko na ye ezala na chaîne onde abate la kayango. Ya nga Mama Deline na occasion o esalinga oyo epesa melinga na koloba oyo nzamba kotia na mutema na nga na loba na chaîne oyo. Buta bandeko na nga na tongo lelo na lamuki na nga na bondeli na nga nde mutu nyonso abondela na 6h po na zonga na nga lisu na mbetu na medite ata passage moko awa comme ça na lala na nga ndenge na yebisaka bino ke na tongo na 6h so yebike oza na makambo mosusu osala te na 6h olamuki obondeli ozongi na yo na mbetu ofongoli biblia na yo obandi kotanga yango otangi omedite otali so nzambe alobeli yo nini na passage oyo otangi wana opamboli nzambe olali na yo bandeko na tano komona pe nzambe akorevele pe bamakambo mosusu oyo mpe ezalaki kashe oyo ya kolinga alakisa yo akotali so mpe ta mosusu bamerveille mosusu ozomona yango napesaka bato conseil wana nga moko pourquoi pas nasalela yango nayebisi bino ke nabondelaki na nga na 6h na matina mbetu awa po na tanga Bible nde na komi na makambo oyo nazosala na audio o mbala moko do eza na nka Saint Esprit po na preparaki yango te yango bomoni nasala yango na audio leke nasala yango na video nasala yango na audio po naza na nga kaka na position na nga ya nalalelaki donc nanu na telemi te na bimata na nini kende ezalaka keso lamuki po obongama osala nini odoki nzamba zoloku mpona ngo nazoloba mingi awa audio oyo esalaka 30 minutes soki tokopartage ata mokie tokokontinue yango ata lobi lisusu tokokontinue yango Saint-Esprit azala na biso bandeko na ngai yango nazolobela Congo na tongo ya lelo batu o balobaka ke o Congo eza na Bible te Mama Deline Congo eza na Bible te pourquoi yo fongoli Bible ozote ya Congo en tout cas bino kutuko na yebisi bino na chaîne o na yebite nzambe ka asunga bino Saint-Esprit so boza ya nzambe bozalaka na chaîne o mais soki boza ya nzambe te o bozalaka contre Congo boza ba Congolais mais boza contre Congo pona ni boza ba Congolais pourquoi bozala contre Congo mboka na yo pona nini pona ni yo bota okoki komituna te yo moko esika ozali pourquoi na bota ma Congolais pourquoi na lingana nga Congo te mais na bota ma Congolais pona nini omituna ka te yo moko esika oza wana en tout cas ba obolinga Congo te boza kaka yo kan bandeko na nga okolinga bamiso balobake te nazoloba kaka eza te ko na linga Congo te baloba ngo bolingo emonana na misala bolingo emonana na misala na ba art na yo na misala oyo ozosala yango ezolakisa bolingo na makambo oyo ozoloba yango ezolakisa bolingo ezala te ko yo foloba ko na lingana nga mutu boye te ba art na yo ozosala pardon makambo oyo ozosala yango ezolakisa ke yo olinga mutu oyo te eza ndengo na te bandeko nanga eza bongo
eza bongo le yo ozolinga Congo te yo koloba te ke oyo nalinga Congo te olobango te me na makambo oyo ozoloba Congo wana kutu ebonga nango te ebonga nango te yo mpenza eloko mwana no oyo boti oyo olingaka olobaka mwana okutu akobonga na ye te mwana nde namona ke boye mayele eza tata eza te na klasi akobonga na ye te ese mama to papa nini akoloba na mwana na ye modele wana mama ya bien papa ya bien jamais ata moni ke mwana mayele eza te na klasi le nyonso bazokonvoke na klasi yaka mwana tozokomprendre te ata toexplike makambo ndenge nini azokomprendre kaka eloko te ata toexplike azokomprendre eloko te mama wana akoloba kaka mwana nga akobonga mwana nga oyo nayebika akobonga papa wana akoloba kaka mwana nga oyo akobonga ata azomona eloko moko te oyo ezopromete eke mwana wana akobonga alobaka mwana nga akobonga mpo na nini aza na bolingo ya mwana wana lokola aza na bolingo ya mwana wana yango omoniki azoloba ke mwana na ye akobonga eza bongo bandeko na ngai eza ndenge wana yango mutu azoloba ke Kongo oyo kutu ekebonga nango te yeba yango ndeko na ngai lelo nazoyebisa yo oyo olobaka ke Kongo ekobonga nango te yeba yango olingaka na yo Kongo te olingaka na yo Kongo te ta mosusu sans le savoir ke olingaka Kongo te mais eloko oyo ozoloba yango ezotalisa biso ke yo olingaka na yo Kongo te ezotalisa biso olingaka na yo Kongo te po mutu azolinga Kongo akozalaka nespoir Kongo ekobonga epuis oyo nyonso azoloba ke Kongo ekobonga te Kongo ekobonga nango te Kongo ekobonga te nzambe azomona yo se repentir ndeko na nga se repentir na maloba ozoloba mpo na Kongo mama Deli yo ozolobela Kongo eza te na Bible mpo na nini mpo na nini ozolobela Kongo ndeko na nga le bazolobela likambo yo ya malamu poko ozoboya yango po se kozalaka ndoki yo moko oyebi te kozalaka ndoki se kozalaka ndoki yo moko oyebi te kindoki efandi yo na motema yango ezotinda okritike kaka Kongo eza te na Bible boyeboye kutu mutu oyo ya bien lera omona Kongo eza te na Bible ndeni baolobela yango na Bible ndeni mama Deli azolobela Kongo na Bible afongoli Bible azotanga makambo ya Kongo na kati ya Bible akosepela kolinga azala intéressé atanga ngo pe ye moko atala ese mama Deli aza na raison to aza na raison te atali réalité oyo ezoleka na Kongo atangi na passage oyo bazolobela na Bible oyo mama Deli atangi na Bible nde akomprendre Saint-Esprit alingaka bongo lero comprendre te pourquoi mama Deli aye na Bible azolobela makambo ya Kongo tika na fongola passage yango apesi na tanga est-ce que eza vraiment makambo ya Kongo to eza makambo ya Kongo te lero kotanga bongo Saint-Esprit alingaka bongo otangi Saint-Esprit pe akotia na motema akososoliso makambo oyo nga nazoloba eza bongo ozomona yo bandeko na nga bolanda bilanda te mutu moko atie commentaire kolanda bilanda landa te po oyebi mutu wana te oyo azotia commentaire mabe wana oyo azoloba ke Kongo eza te na Bible oyebi ye te le yo okeka ko eme kuna commentaire mutu wana nzambe azomona yo bango bana sata basala makambo bango bayebaka makambo na bango basalaka yango po bapousse bainfluence biso tolinga to aimer ba message na bango ba commentaire na bango ya mabe mais yo za mwana nzambe lero keko pointer ka ko aimer commentaire ya mutu moko atiaki ya bongo nzamba amoni yo po na bango eza problème te po eza ndenge na bango eza kati na bango il faut basala ndenge wana mais yo mwana nzambe siko ndeko nanga yo mwana nzambe azotala yo en tout cas nalobi mingi audio oyo ezaki pona 30 minutes nzamba sunga biso ekoede biso nakotanga passage yango comme ça nakodevelope yango na audio mususu oyo nakosala lobi en tout cas oyo eza bilei ya journée oyo ya dimanche ya lelo
bilei ya dimanche ya lelo tosala na osala yango lokola partage na moni na sala bongo po 30 minutes nyonso ezwi nga deja na lobi mais nazopesa bino passage yango botanga yango lelo comme ça lobi ba o nyonso bokolanda audio oyo comme ça lobi ngai na bino lobi tokokota na partage nango donc ndeko nyonso esika ozali ozolanda audio otanga passage otanga yango medite yango nzambe alobeli yo nini na passage o mobimba nzambe alobeli yo nini na kati ya passage oyo tanga yango ba oyo boza makasi na kokoma bokomi yango nzambe alobi nini na kati ya passage oyo totanga epuis ba oyo botindela yanga ba audio soki otangi yango eza partage na moni tosala yango bomo na moni tosala yango botokena okanani Saint-Esprit aza malamu bande obotika na seka pardon Saint-Esprit aza malamu donc nalamuki na aka na ntongo lelo na makanisi ya osala audio te tala nasali audio nalingi na partage makambo natanga ana partage makambo na otanga na Bible tala na lendisi bino quand même oyo eza lilendisi te eza lilendisi na lendisi bino lilendisi eza na lingala na je crois que lilendisi yango na eza exhortation je crois na si exhortation yango na lilendisi fo ya yango wana donc na lendisi bino na tongo ya lelo yango na tosala ngo lokwa partage donc Saint-Esprit merci Saint-Esprit amemi biso nango tosala ngo lokwa partage bandeko o botindela nga ba audio botanga yango les chapitres o na opia bino eza ezolobela makambo ya Congo do bandeko o bokotanga yango o Saint-Esprit akofongola mayele botindela nga ba audio botinda ba audio to partager yango nga pe na ko partager yango eza partage to sala en tout cas tondo sa bona de télévision po emema biso na Bible to tanga ka Bible po to kanga moyibi ne loko oye ayibaki bandeko nanga to kanga moyibi ne loko ye ayibaki donc to sala partage oyo en tout cas bandeko bozala rapide eza ba vidéo musu na sali mais bandeko batinda ka ba audio na retard ozomona batinda ba audio na arrêté bonga kale oyoki video otali video ya mwana bo sala nini ya notification na YouTube pour les kana kotisi eloko mbala moko okozwa mbala moko ata na nzela ote bekute no oyoki ale ozonga na ndako fongoli Bible na passage wana otangi yango pe osalelinga audio mbala moko osalinga audio nzamba lobeli yo nini na passage ototangi nzamba lobeli yo nini do passage yango ezali na zela bozela pardon en tout cas oeza mataki te nzamela bolimbisi toshi nanga na ostak tangela Bible esili pili kambala molena na tanga oh la 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 bolimbisi na tiabo na tanga donc to tanga na Esaïe 1 Esaïe chapitre 1 verset to bandi na 21 to ko suka tina o combien to bandi na 21 tina 31 oui donc chapitre na biso to ko partager nango ezali to bandi na Esaïe 1 verset 21 ti na 31 donc ndeko nyonso oyo okolanda ngai tanga yango nzambe alobi na biso nini awa tindelanga audio so tindelinga audio lobi lenga na so partager yango en tout cas tinda lelo penza so tindi audio ekozala bien lenga na so partager yango lobi na osala yango lobi partage yango pona zela temps ya ba audio na bino do to partage eza nini eza to tangi chapitre to tangi to yibi biso nyonso na l'église quand même to partage na l'église en tout cas so osambela na église o bosala ba partage te na éviter pourquoi bosa ba partage te bokola ndenge ni partage ekolisaka bato ekolisaka bato yango na biso na ba retraite na biso na ba veille na biso to sala vraiment ba partage
tosala bapartage totangi bible biso nyonso mutu na mutu azwi temps na ye ata 5 minutes 10 minutes 5 minutes ya moke do 10 minutes otangi yango mpe otali nzambe alobeli yo nini alapres moko na moko oyo azwi quelque chose oyo mpe azwi quelque chose te eza problème te mais oyo azwi quelque chose na oyo nzambe alobi atangi wana alobi yango apartage yango ale mosusu wana mpe apartage yango oyo mpe apartage yango do bomonaka chapitre moko wana me bobimisi makambo ebele na kati wana bobimisi makambo ebele na kati wana oyo kuna lobi boye oyo kuna lobi boye en tout cas partage ezalaka kitoko ndeko na nga yo oyo oza pasteur oza soki mokambi soki nani lukaka okotisa partage esika bosambelaka bopartage tomonaka ndeti nde batémoin de Jéhovah batémoin de Jéhovah bapartageaka bazala vraiment en tout cas eloko wana eza bien mpona bango yango monaka bana na bango bayebi bible yango monaka bayebi bible ozomona yango wana yo mpe oza mosali na nzambe oza mokambi kotisa partage na lisanga oyo bosanganaka kotisa vraiment partage eza bien makasi makasi yango wana nga mama Deline amemi mpe système ya partage na YouTube na meme na YouTube donc yo osambela na église oyo bo partageaka te yo ofandaka na ndaku oza na mutu za yo moko oza na mutu te bo partageaka na ye partage na nga mama Deline ozo mo partage na nga tanga chapitre o na pesi comme ça otinda audio na yo tinda audio na yo so pe commentaire ba oboza makasi na kokoma en tout cas okomi commentaire na wana nzamba alobeli yo nini awa tozoloba makambo ya Kongo tozoloba makambo ya Kongo awa po tozoluka tokanga moyibi na eloko oye ayibaki bandeko nanga tokanga moyibi na eloko oye ayibaki tokenango en tout cas partage nini oyo esaka 30 minutes problème ya te tokomi na combien minutes bozala na tala tokomi na 37 eke na 40 bandeko bolimbisi mais ça va quand même et ça la bino bien quand même tozo nazoloba quand même pe makambo o eza na nzela eza vraiment makambo eza na nzela bozala na tangango otosukisa na biso tobandi na 21 nde na lobaki bon natangaka Jérusalem mboka ezali mboka ya bosantu yango ezalaki kotambola na ndenge ya malamu bato na yango bazalaki kolinga tango nyonso bosembo kasi sikoyo mboka etondi kaka na babomi Jérusalem ekomi lokola ebende ya argent oyo eliama na salite ekomi lokola vinu batia mai Seigneur bolimbisi bandeko na nga botanga yango ngai toshe na ngai awa esali mobulu toshe na ngai esali mobulu le temps na charge yango naza pe donc botanga yango lokola totanga yango su lobi c'est bon nakoki kosisa yango te po toshe na ngai ekati bolimbisi vraiment toshe ekati ngai awa balinete na ngai pe eza na problème donc moi natanga yango eza te bon nayebaki te toshe ekokata nga avant bongo basima na obongisa vraiment bolimbisi makasi vraiment botanga yango nde tolobi na Esaïe 1 tobanda na 21 tina 31 bopartage bandeko na ndo bopartage na mpe audio oyo na bandeko mosusu bopartage mbango lero oyoki yango kaka partage mbala moko mpo ndeko moko esika azali tamsu Saint Esprit akotouche ye alobela biso pe makambo oyo akozwa awa na passage oyo tozolobela makambo ya Kongo bandeko na ngai vraiment na tongo ya lelo Saint Esprit mutate naloba makambo oyo nzambe azala na moko na moko azala na moko na moko oyo alandi audio oyo vraiment nzamba mona bino et puis nakotisi déjà audio ya papa na biso Jean Mbunga alobeli makambo ya nationalité en tout cas nga pe na osala naza na ndoto moko na lota mpona makambo ya nationalité oyo
na lota ndoto moko mpona ba nationalité mais ndoto yango ezalaki déranger mpo makele ezalaki mingi makasi na ndako ezalaki déranger mais nakanisaka nzambe akozongisela nga susu suite nango mais suite nango ezonga te ti lelo mais mwa moke oyo nalotaka mpona nationalité na kopartage yango na bino mikolo ezoya mwa ndambo makambo yango nayoki yango papa Jambonga alobi yango na kati wana abimisi eloko moko oyo nga na raisonnaki par rapport à ndoto na nga oyo nga na raisonnaki par rapport à ndoto na nga papa Jambonga abimisi yango na kati ya moke abimisi yango na kati wana en tout cas toyoka idée na ye vraiment toyoka idée na ye ndenge alobi mpona makambo ya nationalité mpo bato ebele toyoki balobi ke nzambe alobi na bango bato nyonso bazwa nationalité baokota bokonza likolo te bamisusu balobi ko bato nyonso bazwa nationalité bakozonga Congo te donc c'est ça oyo toyokaka na baprophétie bato bapesaka ke eza bongo bato nde balobaka eza bongo papa Jambonga apesi alobi oyo ye alobi en tout cas toyoka ye mais moi mokie oyo alobi na kati wana eza pe raisonnement oyo nga naza nango en tout cas nga pe na raisonnement moko ya bongo par rapport pe ya ndoto na nga oyo nalotaki donc nzambe aza na moko bolanda audio ya papa Jambonga na kotisi yango deja kaka lelo eza deja na kati ya YouTube wana lelo toza dimanche date nini awa toza dimanche le 16 octobre 2022 nga pe na kotisi lisu audio o lelo dimanche boyoka yango pe lelo dimanche ka lisusu na kosala video moko awa lisusu na kotisa ngo je crois que video wana le temps est téléchargé boko ozwango na butu ya lelo lobi na tongo bolamuka na video wana o na kosala lelo en tout cas bolimbisi tembele na sali video te nzamba limbisa pe bandeko nyonso bolanda nga na Deline Télévision nzamba limbisa na pesi batu nyonso na Deline Télévision bozala malamu merci na bandeko nyonso oyo tozalaki na bango veille ya vendredi nzambe azwa lokumu elekaki tellement kitoko makasi nzambe malamu vraiment makasi aza malamu merci na bandeko nyonso oyo baparticipaki oyo babengaki oyo tozalaki na bango na veille wana tobondelaki vraiment mpona basituation ebele mpona mboka na biso topartage papa na biso pe tozalaki na ye vraiment ateyaki biso vraiment non mateyo tozwa kuna non nzamba malamu yango bomoni nga mama Deline pe leo na tongo awa le nalobi ke na tanga Bible ememinga kaka ememinga moko na raisonnement ya papa na biso oyo ateyaki biso papa na biso papa ok bon to nzamba za na moko bolimbisi na baki 30 minutes nga pe na lobe ok merci vraiment bozwa temps ya kolanda video audio oyo vraiment bolanda yango botia yango na mitema boporte vraiment Congo penza na kati ya mitema na bino eza malamu mingi tokolobela mamba Congo tokolobela yango vraiment makasi oyo nzambe akotia oyo ekomata na motema tokolobela oyo tozomona na misu tokolobela ozomona makambo tokoloba eyaki nga ebele mais nzambe azaka malamu tokoloba yango kaka eloko ekufi eza te merci vraiment natiki bino kimia na kombo na Yesu Masiya eza na moko oyo akoyoka audio oyo na komba tata pe ya mwana pe ya Molimo Santu amen.